Ici, mangai. C'est pas grave. Bon, salut à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Franchement, on a habité dans le Banalingal. La linga okota makamba batute. Pe na linga ochaming no nangate na makambo elikana. Mais là, quand même, autant que congolaise. Et ça n'a pas si, surtout tant que femme. Non. Makambo comme qui n'est un peu de loin, n'a habité, c'est beau là, makambo ya la sœur PNL na Maïka Lambai. Je viens de voir qu'il vient de publier sur son compte Instagram qu'il a eu la garde, garde à Bananae. Maintenant, comprendre que pour nini, ko na internet. Objectif nini, ko publier en pour na nini. Na ina comprendre bozo chango na réseau pour na nini na ebité na landa pe makamla ba onyo surtout ndenge lekani et tout mais na comprendre te pour na nini objectif wana eza nini eza na zo phénomène na zo comprendre te siko na oza mosali ya nzambe oza mosali ya nzambe ya lakisa exemple Naba oh biso toza faible tozo nga ko salela nzambe tozo bunda na matin midi soit pona toza la fort exemple nini moi c'est ça que je me dis en fait c'est quel exemple nini exemple nini ya pelne na lo balangue belete parce que autant que femme na yo que les mawa autant que sœur autant que mère nga mona bana na yo que les mawa et puis ça mawa surtout c'est babala qui est jeune de ce que na pon na ebi vinete na ona moni na comprendre un peu et ça la passe na yo que les mawa na yo que la e mawa nous que les morts parce que ont mon entourage na ye bazalité bazo pesa ye assez d'affection oh il faut te asa na choc asa vraiment na choc. Attends s'il te plaît. Oui. Il voulait des chocolats. Non, pas de chocolat. Pas de chocolat. Attends. Non, pas de chocolat. Ngaza pesa nga mawa ba conseil nini ba proche baza bozo pesa ye personnellement mais ko zoye bana papa Mike maman nini attends on est là les jeunes femmes bozo lo baba ya ye belé bozo finga ye bozo seka mais nga partir bana salinga passe to longola nyonso tala tolongola nyonso tolongola ba bêtise nyonso akoko sala tolongola nyonso ye mutamemi bana ye amoneli bana passe na kati ya libumu akolisi bana bozwa bana non moi je suis contre le fait de vouloir prendre l'enfant d'une maman te na ko nazala contre de loko na makasi salinga na pasi kozwa bana pa mama te pa mama te boy aider maman ta boy veiller boy aider ye mais kozwa bana te esalinga somo 9 mois nga imagine to nga na bana na nga ba obuna bazwa nga bana te bolimbisa nga wana bobominga wana préfère boboma na bino nga mbala moko ke bozwa nga bana te ezala te. Oui chérie. Loulou, tu t'assis bien alors, hein? Dis à Tata Kelly de vous mettre la télé. Oui. Dis à Tata Kelly de vous mettre la télé, mais vous vous asseyez bien. Banate, ezalate, c'est méchant. C'est méchant, beaucoup lo bagnoso, beaucoup finga e, beaucoup lo bagnoso bolingi. Mais ezalate, tu vois, pour nanga selonga. Selon nga ndinga mabete na mona masolo na mona trop hypocrisie et comme trop
une scène la coach Amarchik digne d'une film des immatures. Ba immature moko na comprend te buzoba ngamo na la fierté na makambo mususu nga na tikala ko exposer à vie na nga na ba réseau neni bozo admettre jusqu'à présent en 2022 bo exposer à vie na bino intime réseaux sociaux et sa vie réalité. Arrêtez de prendre les réseaux sociaux pour la vie réelle, ce n'est pas la vie réelle. Arrêtez, vous vie réelle, beaucoup mieux qu'on exposer vie na bino. Vous vous exposez jusqu'à on n'en est pas fier certaines choses là. Et qu'on de la biso. Non, en tout cas, faites quand même attention. Tout ça là n'est kenge. Ba maman bana, tout élément. Réseaux sociaux les invités. Ba jeune fille bolandanga. Les réseaux sociaux les invités. Son moni makamuso sale simbate. Zwana pause. Zwana pause. T'as la vie réelle. Son mon ozo meka faire les kate réseaux sociaux pesate. Vie na yo, chance na yo, situation na yo. Eza moment na yo eza ya baninga te ya bango eza ya bango yo vie selon ton temps. Zala na bana na yo en profit des champs questions zala responsable. Fais des choses qui vont te rendre bien. Donne ton temps là à tes enfants. Son mon ozo kokate tika. Biluka luka, bi compara, yonde ka kolingo zanet baninga arrêtez. Arrêtez kolandaka tant mobimbo zui na réseau, oliozo atan wana sala makambo pona yo, o koma moi stable, o lukata moi boulot, o soit o lukata moi aide, o soit o zwata tana bana na yo. Faites ça vraiment nyoso na kokoloba. Biso toza na poto a bino mo en Afrique. Poto ezalo la te. Biso ba jeune fille na poto to mona a pe passi. Tout le monde a passé. Baza baro baza aux États-Unis. Baza baro baza en Apoto. Il y a des difficultés partout, que ce soit en Afrique, que ce soit par ici. Franchement, difficultés, eza partout. Eza partout yaya. Eza ka c'est le ordre yo komi na vina yo. Selon ka ba règle o yo komi pesa. Selon ka ba moyen o yo bo gérer ngo ka o vivre. O kwa vie mutute. O vivre selon tes moyens o banotala o ya baninga te o sala bien selon o ya yo mokonde. C'est ça que tu dois faire pour nous ala bien la conscience na yo. Pour na pe o évoluer pour na poser na tranquillité kat na yo. Donc, expose à vie na ote kande batu baninga msuba osalaka parce que baninga balobi parce que baninga basali parce que baninga msuba ya kofinga non toko kipe ko conseil boko kipe ko conseil cette jeune femme sans ko finga et ko dénigrer. Pourquoi entre nous les Congolais faut ka to finga naka boko pesa ete ba questionnement boko kipe que genre bozo corriger avec politesse. Pour une photos à la vulgaire, pour une photo utiliser tellement de termes qui ne sont pas utiles, qui ne vont même pas l'aider à évoluer, simplement à la rabaisser. Et surtout entre nous les femmes, je vois tellement de femmes se manquer d'elles, tellement de femmes tala. Non, mais ça vient de l'homme quoi. Biso belé à toza à tokanisa toi basantu parce que ma belle à biso ba tchaka monde public te yaya keba. Keba exactement parce que on sala kayo te ma propre na couze bimana na réseaux sociaux te que yo ndoza mo centre ko le kabaninga nyoso na mokili exactement parce que yo ke na ba église yo ndozo sala bonde yo ndoza la kane santoro to yo ne propriété no le kibaninga no way non c'est vrai on sala ngona ki propriété ne mona na kate mais misusu bo sala pire kutu koleka nako kamwa kutu na comprendre nete ozupe audace ovandi po bando finga muninga ozo dénigrer pe muninga ozo sekaye pourtant moi si je ne dis pas que yoza zoboko sala ngote je suis d'accord mais va pas humilier na comprendre eloko wana te obiso basi tozala faut kikisa muninga no moi so se sentir yonde oleki no way oleki mutu ne lokote parce que moi soit leki muninga na e moi si akozala poser akozala agiter te akofinga etepe akokitisa ete akozala ye na respect pe ako encadrer akolobela ye maloba ya propre o que faire ye évoluer. Yoka ba terme ya langage ya mabe kofinga et les hommes congolais au lieu de élever
Quand les femmes congolaises en valeur, vous autres, on a C. Non, bossa la bongote. Bossa la bongote, ça m'a bé. Mama vidéo, moussou, ma publicité, moussou, bozo, monaka. Et ça va comme moussou sur le kouta. On s'est obligé à partager. Boya, cause la parmi ces personnes qui font partie, ces gens qui veulent diffuser des faux messages, des messages qui vont simplement apporter de la haine. Et qu'il n'y a aucune éducation dedans. Ni pour nos enfants, ni pour toi, ni pour moi en fait. Pourquoi? Pourquoi tu es obligé de en faire? Au moins les vidéos, comme mitaka là, yo montani bosso qu'il faut partager message wana. Yaya okoko va na peine to beti sabone kelo kezate. Oyo ki message à kofinga ya kochola, yo montani bosso faut que pourquoi? Pourquoi? Eh, moussou sozala ki na on a passé, ya moto wana linga ki okoko koma bien parce que des personnes ba commis ma be yo pe olandi. Zala na identité. Ce n'est pas parce que tout le monde insulte une seule personne que tu es forcément obligé d'en faire partie. Tu n'es pas obligé d'en faire partie, je suis désolé. Oza obligé à kolanda batouana te, na comportement na bango ya mabe, na ki impolitesse na bango, na ki mitema na bango mabe, na ki ndoki na bango inconscient, ba apprenti sorcier. Ba muso azo ba na bango ki ndoki. Hein, ba so yeko la bango ki ndoki. Ba bébé ndoki. Mais tu n'es pas ça quand même. Tu n'es pas ça. Moi, je veux un Congo différent.